Deuxième partie, amour et mariage. Deuxième partie, elle se donne au bête, elle se va passer en ligne. On va passer en ligne, elle va coûter de l'anda. Pour deuxième partie. Donc, continuer l'histoire, deuxième partie. Jules à Bali. Là, ça m'a révision, hein. Là, ça m'a révision, bamba. Quand il a tourné dans Simba sous vidéo, t'es canon, oui. Là, t'as la canon, oui. Là, ça n'a révision, bamba, yani oh ya émission de Tovak, Tondo Bani, Tondo Bani Solo, il y a les amours, comment je peux dire, les amours interdits, les anomalies d'amour. Amour tout amour est le colis nous toujours sur lingi parce qu'amour est expliqué. Mais ça va tout l'attaquer dans amour. Donc ça la numéro 1, tout le premier point, c'est ça qui élève na prof. Élève na professeur, élève na sokoboli, c'est ça qui ni na professeur na Jules Balingani. C'est ça amour, c'est impossible à coller, c'est ça quoi tabou. Bapeki sango à ta place, nous ça fait un peu à beaucoup parce que élève à coller la prof, élève il faut apprendre, prof à former à venir meilleur il y a élève. On dit ça va cadre de futur. Mais si vous avez un élève, à cause de la formation, à cause de la frontière à sexe, donc c'est interdit. Donc, le bel akiamo, et ça, la makate, on peut baser ça la mot, bandika. Là, il y a des à la mate, nazo lo ba masola, bato bazo betila. Ah, nazo betila. Point 2 commun, Jules Wana ou Abimaki na élève, le même Jules a voyagé, a commis. Nasa ka résumé pour obaza kite ba yeba histoire oyo ezolobela nini ezolobela que Jules wana za mobile moko basi ba séduisa ka kaka siko yebi azoko ya parce que azoko ka séduction te aza pena trop jeune 30 ans azoko ka te ya liboso élève na ya séduire parce que élève alingi propre makoki oloba te biso basi tokoko oloba te en plus ata lobi akoki osala tout ça déjà prof na élève alingana te ezala te des deux années, avec Olingasco prof, un prof, on a un secrétaire. Olimopé, la secrétaire n'a pas tout à la hâte. Les hommes ont un moment interdit. Il y a des actifs à tout ça, le droit à Olimopé à la hâte. Oh, bah, Olimopé à la hâte. C'est quoi, tu comme un point que Jules a combattu na Kisangani, le Kishasa, pour la bonne chantage, na élève, na tiki. Quand on commis papa la même chose est lundi, le quoi décédé papa pas l'inakai, on commis ko obimana na secrétaire à quoi qui t'a mis petit canet secrétaire parce que ça intention était à l'ingarder obimana ba amour interdit on a c'est ça on était dans le roi à se préparer pas desco yo to comment ouais ce que Gilles à Bali, à Taïko n'a pas un trop jeune, papa Jules a un bon, c'était non 30 ans d'affaires, papa n'est pas l'hôtel, a un bon délai. Dès que en tout ça, Jules a le quoi directeur, à ce ça pas n'est pas ça, il va tout foutre, et dans tout comme ça, n'est pas aussi, à bout, n'est pas comme basse. Dès que le secrétaire a séduit, on a, secrétaire peut-être à qualité, que soit séduit, on a un colo hôtel, on a dit, on dit à secrétaire, il est là, on a un colo hôtel pas beau, approprié trop tout à que nous avons si à bala déjà et que ça n'est pas pour nous on a malala moi on va dire à la côté na maman à misana n'est pas que le malala on a ji pourquoi non na ça moi si na ça moi si était na le cas moi si na zo ka moi na malala na misana na malala na et na mon kaza na pour lui de et que ça la bongo desco que ça bongo pasal ndeni Jules est au bas, le mariage monnaie, ma peste à camion sort, bado, tu vas salir fêti, vas salir mariage religieux, vas salir mariage, n'a pas on a ça qui est riche à peine, tu vas on a faire mariage et ningistima, qui s'en ni somme, moi na hôtel, mon quoi, pali, mariage monnaie, riche, vas à bon, moi na ça qui, moi na malala, ça qui na bon, tu vas faire pour que la bas ya mbongo. Avec la Jules, Jules, ça bien quoi, ça n'a pas et à dégrader tout tout à bali moi na malala pona à sauter na moi na malala zo lukabi na ye a bisa ko bien plus oh zo na ba riche lelo ba tondi ba riche ba mbongo ba pe ba bandaka na mukie ta bandana eza 0 0 comme 1
un ti ozomata te bamoko okóma na santé so obande na un te donc ju mpona ye kutu aza simple ye alingani moto aluka amoni kutu mwana alingi mwana malala mpona engagement na ye amoni keno mwasi il faut azala engagé boye nde bien nde sikoyo ntango esali bongo Gilles aye osala ndeni Gilles aye ko Gilles sikoyo aye kozwa mwana malala nde baye kosala na ye mariage wana mariage monene mariage esali bajour tala kaka mwana riche ya kisanga likuna bali donc mariage somo mais Gilles Ofan azalaki nde vraiment kolinga mwana malala te mais alobi pourquoi non l'amour aussi on apprend aussi à aimer quelqu'un donc lokola mwana ocalcule lokola monaki na malala ne malala bien na mesa ne kaka na obata tozosala biso masolo male basi na mesali mpe amonaki mwana yango azala ne poli nde sikoyo mwasi ne to bajour aza 30 ans mwasi aza ba 28 nde sikoyo esali bon Jules mpe abali akomi homme marié Jules azalaki bien parce que azalaki ne un homme sérieux bato olinga na ye baaventure te ça c'était Jules nde sikoyo Jules avu abali akomi na ye homme sérieux nde sikoyo ntango akomi na ye un homme sérieux esali sikoyo ndeni esali que bon mariage ya sika toyebika mobali soki abali po apprendre koyeba mwasi na ye mais problème ezalaki te bamai na bango bien Jules mpe akomi na ye olingani mwana na fille wana malala ne kaka batobeka mama na nga malala po amesalaki ye boko nika azodele kaka papa client donc bagene na bango malala bakotila opeti na libala na bango bamai na bango bien Jules mpe akomi olingi mpe tobeta moabunosi mwasi ne calme balingani mwasi kitoko mwasi Jules mpe kaka avandi na ye bande nina akomi ne mpe kaka obanda kuna kaka directeur ya hotel ya papa bon bandeko bolanda lisolo ya basi mpe mawa Gilles Ekiwe. Oh.